monongo ezoko tambola que ndeko Jean-Pierre Bemba akoki ko postuler te okoki ko loba boni pona likambo wana. De l'internaute de l'Info 16 na kansabino mo bomo na lelo na Kinshasa aéroport et yindi donc toko loba Kinshasa eza tombé. Kinshasa tombé et pas ya nani. Kinshasa tombé retour ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba sali 10 ans na ce pays nde boyebi. Après 10 ans, na retour pena ya namboka na ye, bomo na foule les awa sotali bondi zula biso na nuna ngambo wana totala pena foule. Bandeko bamona wana cortège place Jean-Pierre Bemba zoya déjà, bozo mona toza na aéroport ya Njil. Jean-Pierre Bemba yo wana azoya. Ndeko mbote na yo. Mbote papa. Et c'est on nous a ngo komona retour ya Jean-Pierre Bemba lelo na Kinshasa. Papa na sebe makasi le candidat biso hier azo sunga biso azo soutenir biso to na la Kinshasa. Na sebe makasi o bona merci toloba moko moko toloba moko moko te toloba moko moko toloba moko moko. Mama ozo kanga cameraman hein? Mama esengo na yo eza ya nini boye na mabinga esengo na ngeza na ultima kolo na yako ya president na biso banda yo leso nanu akomi president te loba candidat président na biso na yako ya candidat président na biso Jean-Pierre Bemba to ana esengo ndenga bimi pona ndenga bimi na kasho to za na esengo makasi pe yamba merci beaucoup tozana ndeko na biso ndeko yo outi komi nini ndeko ngala outi komi na makala na yeko ya mapapa wa zalaki papa na ngai. Merci beaucoup. Fidèle internaute, bota la foule ndenge zoya, bota la foule. Nazoe bisabino Kinshasa e yindi ya kosakanate. Jean-Pierre Bemba ye Kinshasa tombé. Bandeko na ngai ya poto, bandeko na ngai ya poto. Na kansabino moko bomona bambrima. Kinshasa ezalaka boye, boyebi Kinshasa ezalaka boye. Tozo c'est la cortège et mata. Jean-Pierre Bemba azoya bozomona ndeko oyo azana liloba aya koloba micro eza wapi. C'est bon bonjour ndeko. Bonjour papa. Esengo na yo eza nini ya omona Bemba ndenga yebo esengo na nga eza keno 11 ans après ya souffrance ya mutu na kati ya boloko 11 ans ya baninga na biso bana ba boloko ba kemba te twana posa nde kimia zande na mboka oyo na mboka ye zela bazwa mboka ye wapi posa na ye en Congo ko 10 la puissance tozana posa na biso boko merci bondi sur la biso ambiance. Bonjour cousin. Bonjour. Esengo na yo eza ndenge nini komona yo boye na elamba ya Bemba na affiche esengo penozo s'exprimer makasi boye po nini. Vraiment monsieur journaliste na ça esengo mingi ndenge papa Igwe Bemba président de la République ndenge comme na Congo. Azana président de la République te aza candidat président. Aza candidat. Pour na biso eza esengo munene pour to tombola et to soutenir to azala président de la République. Merci beaucoup. Comme on a drapeau na biso boye vraiment elagisi que oza patriote mais yo patriote to mona bisengo ba misusu ba obeta batu makofi ba misusu ba otindika batu est-ce koyamba Bemba ezosenga boye te ezosenga boye te o aza papa na biso mwana mboka esengeli poto yamba ye na honneur o tozo yambela ye tala tango molai
bakosaki biso bamemi ye place mosusu biso komona ete mais lokola aza papa na biso toye koyamba ye na honneur mpo azali mwana mboka na souffrance biso tozomona esengeli biso toyamba ye. Est-ce que oza sûr na ndenge tokende na baélection boye est-ce que Jean-Pierre Bemba akokoka kogagner candidat ya majorité présidentielle? Na ndenge nazomonela aza capable ya kogagner yango na facilité mpe na pete nyonso. Nayebi te est-ce que oyebi te ke Moïse Katumbi pas un candidat? Moïse Katumbi aza candidat mais mpo na biso mpo na ngai tanke mwana mboka président na ngai ezali Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci beaucoup. Si la police est aussi la sécurité qui toko donc on a ambiance est totale. Nous sommes toujours dans l'aéroport d'Angile. Jean-Pierre Bemba nous abimi kakate. La police a continué avec la sécurité. Il y a Willy Sionga, frère Richard Madeka. Donc l'ambiance est vraiment totale. Sécurité est bien. Bana Chango, Bana Masina, Bana Matete, Bana Lemba, Bana Nyonso ya Kishasa. Baye koyamba Jean-Pierre Bemba Gombo. Nakasa bomona na simana ngai soki cameraman ako aider biso na simana ngai ambiance eza totale donc ba parti politique nyonso ya opposition et se retrouver awa pona kaka koyamba Jean-Pierre Bemba. En attendant tozozela Jean-Pierre Bemba abima tokozwa temps ya komonisa bino Zowenkiambi Zowenkiambi mon ami mambo ezalaka na kine esengwa bo ezalaka na kine et puis toyebi kozozonga Kishasa. Patrick Valencio déjà na kati ya Kishasa bokomona kobima ya Jean-Pierre Bemba to la kisabino ngo nakasa bomona bakelele ya kosakana te ndenge Jean-Pierre Bemba zo bima to yebite ndenga ye ceux candidat unique to candidat commun ya opposition ceux qui a kobima to zupe information que vendredi Moïse Katumbi azoya donc Kinshasa eza en ébullition. Mesdames et messieurs, vraiment pour continuer kolanda biso événement où eza moulayi frère Richard Madeka événement où eza moulayi avec l'état donc botala ndenge bazo yamba Jean-Pierre Bemba na Kinshasa ambiance eza total ya total. Toujours beau s'abonner na Info 16 beau s'abonner Info 16 ezo pesa bino ba news ekitoko ezo pesa bino makambo oyo ezo leka na Kinshasa en temps réel. Vraiment beau s'abonner au tiki wana te OK ko s'abonner pe na Info 16 Nzonzing obeti info avec S 16 Nzonzing au mona na kati ba théâtre kitoko ba film ya kitoko toujours ba comédien na biso ba artiste comédien na biso ya Kinshasa na sima caméra tozana bondi 8 mm ndia Info 16 boyebi tozana aéroport ya Angile arrivé ya Jean-Pierre Bemba Gombo toza awa na ba cadre ya parti MLC. Bonjour.
Balanda Info 16 balingi baye bayo na kati ya MLC ozali nani? Na kati ya MLC nazali vice-président fédéral ya Funa 2. Kombo na ngai Joli Boyika Patrice et na mikolo koya na kozala candidat député national. Ezosala bino ndenge nini arrivé ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo? Boye ya Jean-Pierre Bemba Gombo eza esengo monene mpona biso. Oyo tondimaki te tosatandaki te ke akokomela biso me na ngolo ya Nzambe lokola tobaka avec Dieu nous vaincrons lelo akomi toza na esengo monene oyo bino bokoki komona ndenge population eye koyamba ye etalisi vraiment ke mwana somi azongi na kati ya mboka na ye. Mwana somi azongi na kati ya mboka na ye mais nungu ezokotambola ke ndeko Jean-Pierre Bemba akoki kopostile te okoki koloba boni mpona likambo wana? Mpona likambo wana akopostile soki azalaki condamné wana akoki kopostile te mais lokola aza condamné te ndeko Jean-Pierre Bemba akotia candidature na ye. Balobi aza condamné mpona makambo ya subordination de témoins. Alors pour la subordination des témoins wana ezosenga donc mibeko ndenge ce pays est condamné qui pour la subordination des témoins RDC toza membre ya ce pays donc mwana mboka Jean-Pierre Bemba akoki kozala candidate. Subordination des témoins et ba condamné qui était wana ezali procureur azalaka na vie na ye azopesa na bazuzi et bazuzi bakotala siko pona okata likambo bakoki kondima ye to bakoki koboya po soki bakondanaki ye baninga pe bakondane na bato oyo ye apesaki bango kanyaka nde bamosu bazoloba corruption mais pona subordination des témoins bakondane te po emonani te et preuve ezali te. Merci beaucoup mais tozolanda pe tozoyoka na betando ikeke Jean-Pierre Bemba dont mokondia MLC na ba parti politique mosusu ya opposition bazokoka kosangana te pona kobimisa candidat moko ya opposition mais ti wapi to bobano kendeka kana désordre na élection ba robano gagner bino peka toujours nde wana non pona biso MLC toza na likambo te nakanisi boyoki mokondia msa lobaki bande ko nyonso baya to sangana d'abord même pona boye na ye apesaki de communication wana avant asengi lisanga asengi bomoko na bana Congo asengi bana Congo nyoso za na kimia toza na bolingo po to tombola pe mboka na biso donc ezali eloko koyela te eloko kobundana te mais biso nyonso to sangana po to sala eloko moko ya bien pona mboka na biso. Bongo soki batu ya rassemblement bango ba monique candidat o ya bango basepeli kaka ye akende azala a représenter opposition bino bokondima candidat ya rassemblement te koleka boni rassemblement ye azana rassemblement lokana tinani il faut to Moïse Katumbi bon nyonso ezo dépendre na masolo ko salama na ko anticiper yango ate na lobake fulani nde akozala fulani akozala te ezande ndenge bato bakovanda autour d'une même table basolo loka na mboka na biso tolobaka tovandi na se anzete tozo solola masolo ndenge yango ekolekana. Merci beaucoup tozongi epai ya papa na ko tombela bino merci mingi. Merci. Bonjour ndeko kombo ezali te mais soki ko se présenter pa bato oyo bazotala biso. Ngai nazali monsieur Valentin Douangbele. Nazali secrétaire national adjoint ya MLC na question ya finance. Nazali candidat na députation provinciale na territoire Guémena. Voilà. Biso question na biso ezali pendant 10 ans oyo Jean-Pierre Bemba zalaki toujours na CPI. Bino bokendaki gauche droite te botikalaki kaka ndenge wana ti lelo aye kozonga na mboka na biso. Oui, mais preuve yango ozomona. Soki tokendaki gauche droite olinga komona biso awa te. D'abord ndeko na biso akendaki te voyage ya tourisme. Azalaki na isika ya mabe mais soki olingi ndeko na yo eke aza na isika ya mabe. Okoki ko bimisa biloko nyonso na ndako otika ndako vide akokuta ngo vide. Wana za olingi ndeko na yo te. Biso to kangaki motema to lobi atande kwa kosala 20 ans na prison biso toza to telemi ngui pona kozela ye. Yango moni prevele lo tozali awa.
bongo na baye oyo bazwi likanisi o bakendaki déjà et puis bazwi ba poste bazwi ba makambo ebele bokozongisa bango ou bien bakotikala ka na ngambo bakendaki nakanisi bolandi interview conférence de presse ya mokonzi na Bruxelles ye mokonzi alobaki azana problème na mutu te moto nyonso akendaki peut-être bon kokende na bato ezalaki ba manière ebele ba mosusu bazalaki frustré na comportement ya bato balingaki MLC avancé te après balongwe bakei bato wana tozana bango problème te soki moto akendeki na ndenge ya malamu eke alinga zonga tokoyamba ye na maboko polele yo soki pe okendeki na ndenge ya mabe eke ozomona kozonga possibilité wana eza te eza kaka yo moko MLC babenganaka mutu te moto nyonso ayaka ndenge alingi pe abimaka ndenge alingi donc tozana tina te kobengana ba militant o bakendeki mokonzi azo prôner réconciliation 10 ans au mokonzi asali na CPI aza susu o boyebaki lobi wana te donc tozana niveau ya MLC tozana problème na batuti mais lelo oyo opposition eza ya kopanzana bato ya rassemblement epai bato ya IDPS déjà balobaki candidat na bango mwana mboka Félix kota rassemblement balobi candidat na bango mwana mboka Moïse Katumbi tokei pe na opposition mosusu candidat na bango ndeko Martin Fayulu mais boko suka ndenge nini na désordre oyo eza na kati ya opposition ndeko na ngai lelo nazoyebisa yo nakanisi olandaki conférence de presse ya mokonzi eloko alobaki eza nini ye azozonga lelo na Congo po azala candidat parce que ayebi ke akoki mais na ba membre mosusu ya opposition na ba regroupement mosusu o déjà baza awa tango moto ako présenter projet de société na ye o l'équipe o ya ye aza souple pona ko s'adhérer mais dans un premier temps oyebi ke toza moto na moto aza na ambition et empêcher na moto moko te a concrétiser ambition na ye mais na kokoma na eleko moko opposition yo so ekofanda bako deuxième candidat moko ne vous en faites pas candidat moko akobima na opposition pona ko faire face na candidat oyo akobima na comme dauphin ya Kabila donc pour le moment opposition po bangela yango te parce que moto nyonso aza na ambition na ye il faut exprimer yango mais dès le temps tango ekokoka pour que to fanda isika moko to analyser to yeba nani to koyi ko soutenir na élection voilà bongo soki ekomi ke na projet de société pour na landi on a boké binyo solobi eza ba projet de société mutu ekosala ke muninga aleka skoyo est-ce que eza facile kondima projet société plutôt ya muninga eke botika oya bino ya MLC Jean-Pierre afandi na prison afandaki pamba te batanyo surtout afandaki na prison abandaki kokoma plus de 200 pages ya projet de société na ye bayaka kokoma mokonzi ya mboka kaka pona esengo kokoma te il faut exprimer et pas population et lo connaît so komi ko sala pona bango c'est ça donc Jean-Pierre Bemba azana biloko wana nyonso pe tozozela tango ekokoka oya moni peke oya ye eleki oya ye aye nango atandi yango tokoyeba iloko ni tokosala donc pour le moment mutu nyonso aza autorisé ya ko exprimer ambition na ye mais le moment venu tokoyokana pona ni bosali na bino vote moko préliminaire te oyo ekoki kosala ke bobimisa candidat ke bokenda na makambo ba projet de société zo mona te ke kosala ka kokoso makasi te omoni biso na niveau Afrique o excusez ngai to komi nano na niveau wana ya kosala primaire te nano to koti nano na culture wana te yango batikaka mutu nyonso exprimer ambition na ye ozo comprendre donc pour le moment ce qui est important boyeba ke na 2006 to kenda na présidentielle na combien à peu près 33 candidats mais pour le moment jusqu'à présent bato bazo exprimer désir pour postuler baza moins de 10 na opposition donc pour nanga naza convaincu que solution est cause pour na bato na bayokana merci beaucoup